original. Voilà, notre habit partout aux monde des papa na mon colo ya chaîne depuis nos original Trophée international. Nzambe na bon en sens de fébélé. Merci à nous de partager ba émission na biso partout dans le monde. Merci à nous de commenter. Merci ndenge bozo aimer ba émission na biso en tout cas merci na débat dans notre TV. Ce que zamba les bosso o na biso les gars s'abonner et c'est très important la page na biso pour la biso na YouTube. Keneko la makambo ya Kenny Piana pour ma papa chéri bina dama boyebi Kenny Piana banda mwana ya papa chéri kufaki na ndeko na biso sege molimo pema na kimia na nanyo na ndeko na biso mso sulema Kenny Piana sa émission mais lelo na kotambola tambola ndenge za kaka pour na tibolo na côté na ba TikTok na côté na ba YouTube le komona ba fan na JB Piana ba très fâché parce que Kenny Piana akotaki na TikTok ya bandeko na biso po aloba makambo ya Roger Ngandu aloba makambo ya mama nièce ya mama na papa chéri parce que ni mama nièce za mbasu ba fan na BGBG ba fâché ba siliki makasi pour makambo itali makambo ya papa chéri binadama. Alors Kenny Piana oyebi ki sala ba émission mais en tout cas, ma fan a JB ba fâché makasi ba komo kana Kenny Piana ba komo kana Kenny Piana ma beba be ke Kenny Piana place ba komona ye ba ko sala news ba ko sala ndenge ba sala 2 minutes mais na vidéo na audio na ko balancer Bolanda sur na kati vidéo oyo Bolanda audio o na ko balancer ndenge ba to fâché pour na Kenny Piana ndenge azozuba o parce que amoni yemta ko la prophète Neta boye a fin si sous une famille en tout cas ils a regrettable pour nabiso n'éviter ce Kenny Piana zo kende wapi au moni na lobango ni bato batela rabiso ba zobate bato batela rabiso to yeba ba honte ni bato ba yebi biso to ya très dangereux donc na minute neta boye Kenny Piana en danger parce que ça y est ba bi ki place une sur mona e ba osala indi ba sala 2 minutes mais avant na continuer en tout cas avant na tikana balance no vidéo on a zanango Bolanda. En tout cas, ils ont été, ils ont pas parlé de nous. Merci, monsieur les grands saoudiens, monsieur Nden Fonakati à Lausanne. Après, Bilama Kofi, après mettre Bilama Kofi à Yoyangwana, na pesi merci pas Gauthier Mascotte pour nous continuer ko soma ba ticket. Il y a Robin Mundibu, après Motuna Tembe héritier Pazo Beta, na Robin Mundibu Pazo Beta les 6e mois. Merci beaucoup. En tout cas, tout le monde pour la vidéo. Boyoka, s'il vous plaît. Allô. Bozela. Totika ina na loba. Nzambe nanga na ojire. Tika buzoba na koma nzambe. Lobelo Kongo. Bandeko pardon. Botika ina na loba. Pardon. Ça va avanti. Bozanga na étiquette au boebi ya ba polémique au tosala bato. Chaque mutu aza ba dona e o ezaka soki nzamba alakisi. Ngai na pingi mutu te, ngai o nyoso na omona nazobelela kaka, naobelela ka bato bazala priba. Ngana pingi mambo. Totika ya loba. Na sala ka pe émission ya kofinga mama mutu te. Na komona révélation moko boye na kebisi kaka bosala attention boye na fengi il faut kebisa en public il faut kebisa en public na lobi ki ngo BTBG tenge Zaza Kitsai non asala wana nyo sorti ko epesa révélation ko ke dokanga Zaza Kitsai lo malongi yo komi prophète pardon za to si sanon nae
yo lobby. Dans ça makambo ya sentiment te ya koflatter mutu ya mokili. Dans ça makambo ya sentiment ya koflatter mutu ya mokili te. Bon, ça va, yo lobby. Au lobby, c'est comme papa, Zéa, ou bien un kati micro. Yo au lobby, tika pe batu ba loba. Awa yo zo contrôler l'AFT. Tika pe batu ba loba. To pêche aux paroles, tika pe batu ba loba. Siko, yo, au fond d'un ba musicien, au yebi ba musicien ana, ba bureau na bango. Est-ce que vraiment yo au réfléchir, tu t'es dit qu'il faut naya ko loba makamwana na TV en public. Donc on va voir que yo lelo numéro Roger Ngan. Oyo banda ko kumisa matin midi soir. Lelo bumusi numéro Thérèse Tina lelo bumusi numéro na c'est pas vrai. Oza monter mama bé père. Tu peux pas faire ça. Hein? Oye pena, ozo lo bali solo. Exactement. Donc, yo zo kansaka batu baso banga yo quoi. Donc yo za na monopole ya koloba makambo ba vie ya batu. Dans 5 jours maman na onda kokufa na bana na yo na bateko na agenda ba ya makala kokufa. Oui, na wana na on ngaloba. Bosomi, vas-y pas. Bosomi, pardon, votre garage. Quel bien là pour faire vous pesa et vous Tolo ba moko. Oui, vas-y. Vas-y, Bosomi, vas-y. Oh, alors encouragez Bosomi loba toyoka. D'accord, zela. Original.